Après, c'est la pardon. Tant que ça, on fait bien. Mais l'homme évite de nous là. Et puis, éviter l'homme moto, on finit à Zanani pas là. Alors, comment on n'a pas bien un jour. Il y a Zanani. Tant qu'on finit là, il va on a fini à Nani. Tant qu'on tombe, on tombe à Nani. Puis, comme la moto là, il a tombé. Tout le moto là, on tombe. C'est très important. La vie n'a pas. Toute la vie à Mouninga. Toute la banne à Mouninga. Toute la banne à Nangaï. Faut respecter quand même tout le monde. C'est ça, on touche au respect. Respect, ça va être en tout cas, face à ce qu'il y a pour baisser le respect. Tout ça, mon ébé, pour baisser le respect. Mais c'est des pauvres respect. Parce que les pauvres, je suis là, où ils sont dans les babani, mais il y a Yoki. À mon avis, quand ils ont dit que dans la zone où ils peuvent avoir un canal, bon, tout le monde n'a pas bambou. Aïe, il habite ici. Ah ouais. Faut comprendre qu'on a aidé. Bravo, papa. Ye oyo mama mampuya moto atika bongo soifma na defo oyo abotaka bongo na voisin na ye na kombo ya Labrine moto amemi artiste na Lilita yeyo azali koyemba abimi molongi mwana mwasi oyo bozali komona alekeli biso na communauté kombo na ye Labrine ye oyo azalaki kovanda bongo na Janifai ba botaka bongo bana misato ya basi ezali pasi pe mawa na komona mwana mwasi ya mbinga boye na kozala motema mabeti na niveau oyo kovanda na moninga pendant 15 ans ane oyo ndalingaka kokisa 16 ans okangi motema kasi ozali na okopesaka nzoto ane nyonso po ete apesaka yo baduku yo botaka na yo bana kasi mpona kokende kondima kende mobali na yo matata générique. Mais bien aimé biloko kozongelo yo ezala mabe. C'est vrai, ceux qui voyagent Kabola et Bino, mobile akende ko luka to moi ça déplacer qui joue beaucoup tana bolingo zonga nango. On est ba séparation en voyage. Mais au bozamboka moko bokabwana ozongeli yoso mona bisanze ya la ragu. Attention. Bisanze ya la ragu te et ko boma. Mais bien aimé biloko kozongelo yo ezala mabe. C'est vrai, ceux qui voyagent. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aidez aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.